La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bonsoir la famille, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Mbote, ya bandeko nyonso, isika nyonso, bo zali. Donc, mbote na bandeko nyonso, bolandara Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga lelo to na numéro ya sika, na sik bomoni déjà miniature nanga, na libino Davina Apwa. Avant na kota na mozindo ya likambu, esekisinga parce que, na lobaki yango awa, avant na sala émission ya Davina, on a salaki binomo boyoka ki ce qui s'est passé Davina yaki ko sala émission na ye na ba trophée na ye atanga ki ba kombo ya ba comédienne atanga ki kombo ya mama Belvi ya yo tanga ya Sila après lobi ya mama Sila en tout cas polémique wana elekaki tellement makasi na réseaux sociaux to monaki na banda na ngambu ya bandeko na biso ba bakuk ba yake lobake no Davina akomi koluka kozonga na SB akomi koluka zonga akomi koluka kende ko jouer kuna patati patata mambelo ba makika ebele à propos ya émission au Davina Apwa a salaki. Alors lelo na ebisaki bino mukolo na salaki émission nanga na lobe bien que Davina azarane na ba droit de réponse. Mukolo na salaki émission nanga na lobaki awa bo banda Davina bokwa shime tangu Davina koya na ba droit de réponse na si bandeko balandara biso bandeko vraiment balanda Ursule Botelwa TV bao balandaranga bayoka ki parti wana na lobela ki yango na pesa ki conseil mingi na bandeko bayaka kufinga ba comédien ndenge zalaka so comédien ona o banda so late o aleki na émission lobi bo asali ba bandeko belé ba finga e Davina finga maki pourquoi parce que lobaki likamba mama Sila parce que andima ki talent ya Naël a finga maki par rapport ya yango. Alors lelo Davina Apwa aye na droit de réponse. Maloba nganga na loba na ngai façon à lire o makambo ekendela à lire o batu ba ekolobela Davina en tout cas Davina Zarana est le cas de comédien mtsute soro le beli avandi na ekimia Davina ya kana na ba droit de réponse Davina répondra na ye na si tanga sala ke émission na ye alobaki bien que asali ba temps ebele ba année ebele oyo ye alekalisu na TVT pour na sala émission alobaki ngo ke asali ba année ebele oyo ya lekaka na TVT pour na sala émission alors azaki ba trophée na ye quand ndenge tanga ju ba trophée na yaki koleka sali ba analyse na ye alobi o esengela ki aloba mais malheureusement pona kaka akotisa ki kombo ya Sila Bisalu nde ba fan topé ba chroniqueur ya Sila Bisalu donc voilà topé ba chroniqueur ya Sila Bisalu ba yaki koloba ba lobela ki Davina to boy na biso ba mambo belé mama Davina zanga ka réponse te Mama millionnaire na biso bandeko azanga ka réponse te alors nazotiela bino
réponse ya Davina toyo kananu to meka ko analyser yango ensemble na bino ceux qui peut conseil ezali omoni ke okoki kopesa Davina conseil okoki pe ko koma na commentaire pona kopesa conseil pona Davina apwa to komisela ye yango. Alors Davina yaki penza a répondaki par rapport ya ba analyse ya bandeko basalaki car ande bandeko balobaki ke non e bandi ndenge ya ko dédier trophée na ye na sila papa bato balobaki penza ebele. Davina apo avandaki kimia te après koyoka ba maloba ya batu après koyoka ba maloba batu ebele po il paraît que batu babengaki journaliste o asalaki émission na Davina batu babengaki ye pourquoi ko tomber si bas pourquoi ko kesa l'émission na Davina Davina ayaki a explikaki alobaki ebele par rapport ya batu o balobelaki journaliste o asalaki émission na Davina. Alors la famille, sans plus tarder, la bino tolanda réponse ya Davina par rapport à tout ce qui s'est passé tant à salaki émission nae. Ngana ebisara bino toucher no mutunsu na ba comédien. Toucher na o mutunsu na ba comédien. Davina bo mekaka na bino te po ye boyebi ya répondaka na ye. Ye pena so bobi boba o banda rando na Davina okoko no te po soko bandi rando na Davina akimate aza oye aye olobi alobi o sauté a sauté o kimi akimi oye na ki millionnaire aza. Donc nauti que la bino to landa réponse ya Davina est choqué et binango gesho na o choqué yo et binango gesho spoon na so choqué yo Davina pe a choqué biso na ba réponse na ye. Alors nauti que la bino to landa car na lobaka mbote bonjour bonsoir. Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Quand vous abonnez, activez surtout la cloche de notification. Na beta kasete na cloche de notification bandeko. Tango s'abonner, activez la cloche de notification pour que prochainement soto ye na ba analyse na biso esika nyonso okozala. Donc partout oyo kozala téléphone na yo soko s'abonaki na téléphone na yo ekozala notifié oyeba ke non Ursule Botelo ya TV a kotisi analyse moko tokende ko tala. Alors car ande torobaki chaque émission torobanda ko dédier 10 commentaires donc 10 personnes au bako commenter avant torobanda ko dédier bango. Alors na se wana émission auto tchaki na se bato ba commentaki toujours 10 personnes nde tomatisi bakombo na bango pona kopesa bango mwa ba dédicace car ndenge ezalaka tozokota fin toza déjà na fin de l'année tozokota année ya sika pourquoi pas to pesa pe ba abonné na biso ba meilleur ve kaka ndenge ezalaka ndeko tina mabiala na mona ki commentaire na lobi lelo penza kombo na ngezanga te ndeko tina mabiala meilleur ve esiko ozali bonane na yo nzamba lola apambola yo. Let go girls kombo bakumika ka let go girls. Meilleur V, Merry Christmas and Happy New Year esika ozali. Ndeko Dinem Zola nzamba pambola yo meilleur V esika ozali. Merci pour na commentaire na yo. Merci d'être là. Ndeko Sarah Boko, merci d'être là. Nzamba lola pambola yo. Maman Princesse Davina, je t'aime beaucoup. Des gros bisous esika ozali. Ndeko Rawash Masha. Bumanga ya Ndeko Rawash Masha bisiko zali meilleur V, sans oublier maman Nangai, princesse Allegria, maman Yvonne meilleur V, sans oublier Madeleine Akeita de mon cœur depuis Maroc, ba cœur no yangwana meilleur V esika nyonso bo zali wana zalaki bongo 10 personnes au torobaki ke toko bwaka penza toko pesa bango toko dédicacer bango kaka ndenge ezalaka. Alors tia commentaire na yo zala première personne ya ko commenter okozwa vraiment dédicace na yo maman Mireille esiko zali de gros bisous yo penza batika yo umela maman Mireille umela ozanga raté na ba commentaire na biso umela esika o zali batika yo. Ndeko nono bahati je te salue esika o zali maman Niclette Zola nzambe a pambola bino.
Sans plus tarder, la famille tokota nanu na réponse ya Davina. Internet autre vanda kimiate. Fin de l'année bandeko nanga toko vanda kimiate na fin de l'année oyo. Toleka boye kuna Vini. Tozonga boye kuna Jérémy. Toya boye kuna Décor. Vraiment toko vanda kimiate na fin de l'année oyo. Alors, nanti la bino maloba ya Davina, nanti la bino réponse ya Davina, apwa tolanda yango na boke binyoso, emelenga video e ozala malamu mingi. Bato bolobi na biso ke non, bato bozo commenter na ba commentaire, Irsil Botelo la TV, en tout cas botika sujet ya Vini, boti kolobela Vini, boti kolanda. Boza aposa biso totika Vini, toti kolanda Vini, tandis que Vini azo continuer kopesa ba matière. Na yeb sarabino, bo sepela, na babiso ba misusu po tozaka ba jiparando te. Famille Libota na yebisaka bino toujours bo sepelaka na babiso ba misusu tozaka penza ba jiparando te. Sinon soki tozaki bato mo toluka polémique to toluka rando, mais si tobimisi ba audio ya Vini. Na yebisa bino ba audio ya Vini penza ezali. Mais so tozaki bato tolingaka rando, mais si tobimisi ba audio ya Vini, mais jusque là tobimisi nso ba audio ya Vini te, mais tozoya koloba par rapport ya oyo ezoleka esengi toloba yango tozoya koloba. Na uta loba na émission nanga Bella azaka mutu malamu, azaka mutu malamu, alors azo mérité pe batu ya malamu pona kokota makambu na ye, azo mérité pe batu ya malamu, batu ya malamu surtout pona ko défendre ye, pona ko défendre musala na ye. Donc voilà ce qui est sengi to loba bokaka vraiment to loba. Boyoki kuna Vini alobi ke non ba film tout elekaka na Belle Vie TV ye mutu akomaka yango. Alors toza pe na makambo tokoya koloba par rapport ya yango, donc tokoki kovanda kimia te. Il faut kaka toya koloba pona ko défendre ya biso Belle Vie Kandi mama koma. Babosani ke ba film ya Vini elekaka na Kandi Star. Ba film ya Vini elekaka na Belle Vie TV te. Belle Vie TV kuna alingaka ba jeté. Belle Vie TV vraiment kuna motema na yendeza. Donc alingaka ba jeté. Alors Vini tango zo pesa matière, pesa pe matière bien. Donc na Kandi Star régulièrement te lolenge kotoyo na Belle Vie TV et zalaka. Vini tanga nombre de films oyo yo koma na Kandi Star na place lo bakeno. Ba film tout elekaka epa ya Belle Vie TV yonde mutu o pesaka yango eza vraiment bien te esali ki to côté. Alors la famille sans plus tarder noti la bino siko to landa Davina apwa to landa ye penza to yoka réponse na ye le lenge aye ko répondre. Davina dit parando, Davina bangara na elikabute apwa je te sali esiko zali Davina bangara na elikabute. Davina jipia rando. Alors to landa message na ye nganga na lobaki na ngai, nganga na pekisaki na ngai. Alors tolanda message ya Davina apwa e ozala malamu mingi. So ezambala liboso koti na chaîne na biso s'abonner, au commenter, liker, partager. Famille Libota to se focaliser na film 8e épisode de uti kokota. En tout cas zala motema malamu partager film ya mama. Film wana eza somo bomoni bino moko lolenge Omar abalukeli na ye lipasa na ye. Donc tonton Omar abosani na ye ke yende mutu atindaki lipasa na ye asunga ye, ye wana abalukeli na ye lipasa na ye. Donc film oyo eza vraiment opesi mbwa a boyi boza nazolukela bino video ya Davina. Voilà namoni yango na pusela bino micro bolanda yango na bokebi nyonso. Emelenga video Vous êtes là,
vous créez les gamins, excuse-moi, parce que là, les gamins, oui, non, la question, la faute, vous l'avez mais puis non, vous créez là-bas, tout marquant, vous m'envoyez, à la poste, on vous dit, vous la vous on va le battre, à la poste, c'est quoi, et puis, nous allons la poste, vous pouvez expliquer, vous avez dit, vous gagnez pour aller sur la ligne, puis, dans la vraiment, vous l'éduquez, quoi, l'éduquer, quoi. C'est la ragelle, s'il vous plaît, la fois, les vidéos. Très bien. Termine à quoi, mais au-delà de tout, la première question, elle dit, il y a des lignes là, là, mais votre la position, la lobby autour là-bas, dans les abattés, la procès, conseil de la procès, il y a 10 soirs là, pour qu'on parle de là-bas. Voilà, la qualité. Et à la suite, on va trouver les bananes, on va proposer, on va proposer, très tenir, surtout, va nominer, là, sur les. Ata kuba sabatenga na kuna lomola koko opesa ete sonisa mais koko na ezala kaka. Je vais tout le monde en dire, puis ça va trouver moi pour créer par exemple ces actes 100% à 80% de l'honoré. Parce que déjà, la mémoire est aujourd'hui, on peut aujourd'hui, on va dire moi dans le jeu pour mériter la vie voilà pour l'entrepreneuriat pour aujourd'hui pour la meilleure artiste il y a année 2027 voilà pour la sincèrement donc il y a monté j'avais la salle qui une émission pour demander le comportement il y a papa il y a égaré au niveau de l'écriture de mal je fais 2 émissions sur ça il ne vous a pas tant, il y a la émission je pense que ça pourrait me dire, mais peut-être que l'homme va la dire. Tu as pris ton côté avec beaucoup de risques, avec beaucoup d'humiliation pour toi, ta famille, ton mari. Mais aujourd'hui, on dédie ton fait, on ne peut pas battre le pas. Comment tu fais comment on dit la pour être ton congé? Ce n'est pas vous qui encouragez toujours le mal. Bon, j'ai vu des extraits, combien de temps qui identifient dans ce TikTok où il y a des journalistes et un journaliste dire que la première question a dédié ce pays que qu'on a besoin de dédier que la cause vous continuez à notre partie on a le bien à dédier le pays dans la je vous mets en récit pour les journalistes on a invité tout le temps je sais pas mais l'invité ça m'a dit côté oyo pour avoir constaté biso de cours Oh, paix d'avinage. D'abord, je ne sais pas si c'est des soins qui fait en sorte que on y va là, non, naturellement, on va dans le pas bien dans mon année, voilà. Si vous sentez nous dans les là, moi, la salle elle est comme ça, nous allons comprendre. Donc, on dédié pour les nids. Avant, nous avons une chose dans les oui, non, ce qu'on a souci la vie, nous allons donc prendre une continue, nous pouvons vendre des membres, parce que nous sommes et nous pouvons faire les autres, on a fait ça, et on a fait ça, ok? Nous tous sommes au monde, la vie, nous pouvons monter, nous sommes au monde, moi, on a dit, la pessimité, la paix, j'ai salué les personnes d'abord. Est-ce que tu vas donner des discussions là? Et parce qu'il y a surtout la paix, il faut aller comme une la dernière côté là, c'est la tienne pour moi de dédier. Et puis, sauf qu'après, les gens je n'allais pas dédier à cette personne pour doit la pouvoir pour ça. Ok? Voilà le problème, on a un fait pour bon, c'est ce qu'on a pour dédier pour faire pour les pas les problèmes. Il faut les enracher, vous êtes éducatifs, c'est moi, et des fois c'est pas bien. Elle ne retient pas la gêne, s'il vous plaît. En tant que aujourd'hui, on a popularité de la Simanayo, il faut qu'on se le dise. Nous n'avons pas chance de mettre du banda pour nous, c'est sûr qu'on parle de Gabina. Est-ce que vous ne pouvez pas faire la différence entre ce qui se passe actuellement dans la région sociale? Parce qu'aujourd'hui, pour que l'on doit dans la cité, il faut dans la table à tête. Donc, être dans les gens, dans ces sacs. Pour vous qui avez les
l'intelligence, la personnalité. Vous pouvez pas faire la différence. Écoute, si tu n'aimes pas, si tu commences à faire des choses qui n'est pas fait envers toi-même, tu n'es personne. Moi, sur le plan professionnel, c'est ce qui est professionnel, mais sur le plan personnel, tout que toi là-bas, différent, je vais pas semblant, ils sont là, attends, moi c'est mon bail, maintenant mon bail, moi ça l'aide à mouiller, mais comment je vais aller sur le moment, ça va être contrôlé, mais là, c'est un problème personnel, ça n'engage pas les femmes, ça n'engage personne, voilà pourquoi sur le plan professionnel, la PCM, sur le plan personnel, à faire comprendre mais il y a des la sagesse d'hier qui était mais c'était quand même en classe pendant longtemps. On sautait la vertu. Et les gens disent, il y a mon père au moins, il y a mon père qui a été mais qui autorité, il y a quoi passer là. Mais comment il continue à ça? Ils vont comprendre qu'il dit, à l'équipe à mon père, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles lui, ça va, lui, moi, bon, mon papa. Je continue de se tout qui a arrivé. Mais tout ça était jamais on s'en est comme moi, on s'en monté au respect. Après, on a 15 ans, 16 ans, quand il est donc, en fait, qui utilise la dignité de la mission, parce que chose que tu ne peux pas faire, parce qu'il y a un on sait tous. Ils sont tout ça là-bas, la système où tout est là-bas quelque part, on a seulement humilié que les gens publics se faire demander la pardon. Et donc, on repose à la commune, mais comment la publique, non, on parle. Il y a la vie, nous pardon la Bible, exploiter aussi le merci. Moi, La famille Nassi Bouti Kolanda, Bolandi Likambu, Bolandi message ya Davina, Bolandi vraiment très bien. Alors, Tolandi Bissonioso, Davina cause en a raison na ba propos na ye, ba par rapport ya ba par rapport na ndenge mingi apesi explication na ye. Surtout mingi explication na ye asuka o apesi mukolo soko lingi mwana mkia manke respect, yo bandana nuko manke respect, omona pe mwana mkie ako manke yo respect. Mingi bana biso bakokisi ba 15 ans, ba 16 ans, ba 17 ans, ye baka esika ya kogangela ye, soko moni kazana ba ami na ye na ba camarade na ye. Kolinga te osala yo nde lokwa mukolo ogangela po bakomanke yo respect. Alors message ya Davina eza clair alobi ke ayaki ko dédier ba trophée te mais atangaki kaka kombo apesaki ba mbote ndenge kaka ezalaka. Alors tant que professionnel ndenge moka lobi tant que professionnel atangaki na ye kombo apesaki na ye ba mbote. Davina a confirmé biso ke elobi nango te ndenge ya pesi ba mbote alingi azonga kuna soit azolela batai na filme soit a dédier trophée na ete akoki jamais ko dédier trophée na mutu oyo ba yokanaka te wana eza maloba ya Davina apwa. Nayaki kotela bino yango nayebisaki bino deja nga nalakaka na ngai boyebi nga nalakaka na nga bino donc nalakaki bino deja ba émission oyo esalami ebele par rapport ya trophée ya Davina par rapport ya bambote Davina pesaki par rapport ndenge Davina tangaki kombo ya Sila Bisalu nayaki deja koyebisa bino ke milinga ekobima tolobaki deja ke non milinga ekobima après ka makambu oyo milinga ekobima po Davina ndenge aza wana ye alobaka na ye tomoni pe aye koloba alobi pe bien ke ye amungala alalaka na ye na likambo bato na motema te soki likambo eza il faut aya kolobela yango. Alors la famille
nalingi nakóma na suka me mwa conseil mokie na kopesa na bandeko na biso bandeko surtout tosalaka mosala oyo toyaka pe te mpona kopelisaka moto mpona kokabulaka mingimingi bacomédien yango po ekomaka soki mutu moko aleki na émission surtout soki ameki kaka kokretie eyindi koto bokoya bolobi koto bokoya napesaki conseil na likambo ya Davina nalobaki Davina koyo koleka bakoki mpe kobongisa na Sila po Sila ayaya na ye amama na ye ya théâtre aza yaya na ye bakoki mpe kobongisa siko biso bato tolobelaka bango biso bato tosalaka baanalyse biso bato toyaka kosalaka baémission biso bato toyaka kopesa bainformation toza wana kaka te mpona koloba non Davina jamais bokoki kobongisa jamais soki eza bandeko mosusu bakomaki soki Davina na Sila babongisi nga na longwe SB siko toza na posa théâtre ebonga toza na posa bacomédien bayokana to toza na posa bacomédien bayokana te donc c'est un peu ça problème eza ya Sila na Davina lelo telobi te problème wana ekosila lelo telobi te problème wana ekobonga kaka nalobaka biso toya tokuta bango deja na mosala na bango maboke ata lelo kobebana ezali ata lelo bangomba mikakatano bangomba ezali lelo telobi te bakoki kobongisa me bango nde bakoyeba kaka nani aza hypocrite nani azalaki mabe nani azalaki na bolingo ya double face nani azalaki boye nani azalaki boye nani azalaki boye bango nde bakoyeba yango lelo tomoni bolingo ya double face na ngambu ya Vini donc c'est un peu ça merci beaucoup la famille nayela bino kaka réponse ya Davina apwa mpona toyoka yango biso nyonso nzambe alola pambola bino so ezali mbala liboso okoti na Ursule Botelo ya TV en tout cas meilleure place ya kosabone yango oyo awa zéro mafinga zéro polémique tosalaka baémission na biso kaka lolenge esengeli alors si c'est la première fois que vous visitez biso osabone ntango ozosabone activer cloche ya notification et puis partagez biso partout nzambalola apambola bino tokutani à la prochaine occasion aimez vidéo bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.